Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandi ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela oma bota babino bandi ko balandi ba condoléances na ba ibanso ba o ba kufeli ba o pe ba kolela la tango oyo pe na est ya République démocratique du Congo pe partout na RDC pe la ville province à Kinshasa bato ba ko kufa mikolo na mikolo za ko pesa pasi pe na lingi vraiment ya mboto ko tala mama likambola biso na tondo bilo botondi bilo banso ba oyo pe da bo sepela ko sunga biso tango tozwi likama na pesi bongo matondo na ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifoko yo moto pe ba ko kwa Lumumba na pesi bongo matondo na la chabienne mama sociale oyo penza atika kabiso te tango nyoso to kolela na pesi matondo la mona mère de Brino na Autriche mona mère de Brino na Autriche tika nzambe alola apambola yo pe la pesi matondo mingi la JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise nzambe alola penza ale kala ko pambola bino na banzete kabuya akocha mwa bilili moke moke lo nini elekaki pe nzambe azali penza baninga tozaki bongo malamu na mpokwa pelelo tosalaki oyo ekoka ekosala na lolenge ya lisungi ya bandeko basoma biso ba oyo pe ya biso bazaki pe na makao miike santé dérangeaki bango soki batiaki loboko te ezali ete te balingaka biso te lokola mwana mboka Gauthier Boulay moninga ya JKM mama Célestine na France na papa Michael bali baningo batikaka biso te équipe pour la te na États-Unis d'Amérique pe mana ngana kunya dolanga boyebe tazu pe makao miike bango pe batikaka biso te kila mejendeta lotaki tumbakani ko tobokela lokondo fampekato bango pe batikaka biso te maman d'Angola na mokitene Florence ya matondo mido bango pe batikaka biso te tika nzambe apambola vraiment merci na banzi bilili yango bokomona yango ndambo po ete makambo peza masalaki maike esengelaki ete kabuya akele kozula bino makambo oyo ezali kopesa pasi nini ezali kopesa pasi la République démocratique du Congo sika ezali bobele lolenge mona mboka Martin Fayulu Madidi akelaki bongo komokutana na mona mboka Félix Antoine Tshilombo bayike bapesi pasi bayike lokola Owen alelaki bongo letando eke pona koloba ete déception ya boye na komba oto bundaki tango na kotala yenga pe natangisaki pinzoli kasi nani na sembola yango na baninga ebele po ete bato bayike bazali ko déformer ndenge bolo bakalo kotali français papa Denis information bayike pe bazali kotala kaka likambo boye kasi na kati na pe na mosindo bayebite ezali lokola lelo soki bomoni ngai na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo to sola bokolo banini na buki mobeko ya nzakomba te po ete moto nyonso azali na nzambe akotambola mwana mboka Félix Antoine Tshilombo biso banso toyebi lolenge nzambe aloba kasi kopusa pembe na ye ezali nini ezali komoyoka ye mwana mboka Martin Fayulu Madidi a décevoir biso te akendaki pe te na ntina ete po ete aluka poste akendaki kasi lelo bomoni yango badécidaire seke tolobake mwana mboka Félix Antoine mwana mboka Martin Fayulu Madidi azalaki pe na mwa longueur d'avance na liste na ye akomona ye te akele koluka ndeko na ye atako bato bako extrapoler atako bato bayiki bako mona ngo mabe atako pola bandeko ya DPS na bolema bango bamoni yango lokola ntekela bango kasi bayebaki te ete mabeko ya liboso akenaki pona nini akenaki pamba te mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ya boyaki makambo ya basango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo boyaki makambo basango pe bomonaka Vital Kamerhe alobelaka ndeko Eliezer alobi na etika koloba makambo oyo yebi te soki basango bakendaki c'est que président de la République ayebi yango po mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ngai ko wanga na lobi basango bakendaki na lolenge na bango kasi na kolukaka kimia pepe o bango babandaki kozala na États-Unis d'Amérique nde bomoni ndeko Trump président ya Amerika atomboli mongongo na ye mpona koloba na ye na lombango azonga bobe na processus ya basango pamba te bango bakotikala koyoka ye te soki alingi asala makambo eza ya ye moko seke bayiba Amerika nde bakomi kobangisa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ke bakongomani mpona nini akoyokela ndeko na ye te mwana mboka Martin Fayulu Madidi bani kobunda etombo utakala ya koyebisa biloko ya crise ya légitimité ya koyebisa biloko eloko moko ekosala te soki bazongi te kasi lelo bazongi na case à départ donc esengelaki bayiba Amerika balobala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akomi leko ebole bakobeta fimbo mpo batalisa ye nzela ya boyaka koyoka bandeko na ye tala lelo kasi base ezwi libongo tolu pamba te bozelaki pe epai ya badécidaire olimbisi santé elipa malamu te
mais c'est Kabou na registre ba ko luka pe moi mai et sengeli pela ka to symbole likambo yango pona nini bato baike ba ko benga pe ba ko traiter kazali traître yango no moni ete mona mboka akendaki pe ba ibeta d'Amérique oyo bisika bango batiaka motema ba isi bango bakelo ko basango. Cela veut dire basango balobaki nini esengeli bayokana esengeli basolola. C'est que manso mona mboka Félix Antoine Tshilombo basalaki na matoyi mangongi mayemoko eki bobe libungu tulu yango bomono ki yango bomono ki ete bandeko mosusu bazalaki boko boboya na asi bomoni soni oyo ya mokonzi ya Qatar asauti kosala auti bongo komoyo kala lisusu na Kagame tsi na 2028 pour la koyebisa mwa mboka Félix Antoine Tshilombo ete coopération na ona biso esimbete kastan to kozonga na casa départ zali bobele koyoka te bakosola sula banangati bakosola sula kabilati bakosola bosko tina nini mabe oyo ezali komosalama Kabuya l'homme puissant tira biso na video voilà on est là devant le GLM. Ici c'est l'opération d'évacuer tous les drapeaux de l'ancien chef Kabila. Donc, c'est ça. On est venu évacuer tout, enlever tout. Tout enlever. Dixième mairie va bloquer un message en haut négatif. Non, 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 banano. RTNC va bloquer un message en haut. Ce qui va bloquer en haut. Moi, je lave les mains devant tous les Congolais et les policiers et les civils. Moi, je lave les mains. Bande kolanga ezali passe pema. Bomoni tozongi na makambo oyo ezalate. Bako beta moto po la telamba ya Kabila. Bako beta moto po la telamba ya Kabila. Alinga lo batune yo okolatela mbona lolenge nini oh oyo mboka nini bandeko nanga esalama wapi pela bisika nini tala makama be oyo ezali bongo komosalama na ekolo wa biso tala sika pe kuna na ngambo bisika ba Joseph Kabila bali bango pe na ngambo la bango basai nini babandi kolongola biloko nyonso ya Félix babandi kobuka batindi basoda kobuka kasi sika toko kena mboka wapi toko talisa mboka ezali nini est-ce que makambo yo kosala mezali ya solo na banze tebele moko bolandaki pe na parlement ba interpellaki pe mona mboka oya c'est ça que la bobengi la base bomoni ba député bon mon peut pas député bolimbe se va décolanga mais la maman merci la régie pour être le construire mon peleki bon moni était ba yebise au buki mibeko olingi au violer loi selon article 24 mobeko le konzi P25 kozanga sabatu liberté d'expression kozanga sa peuple congolais ayeba kopimela information de boka le côté français et salama na mboka ni ndemo na mboka yoko boko na maloba alobeza ki provisoire mais nantimi ete le lengo bango bazali ko kene pe ko koisa bango ezali le lengo moko o mona mboka Félix Antoine Tshilombo mayi kolongola bango na bokonzi kasi mona mboka ko samta makela ipe ko samba totala na nini lekaki bande kolanga bomoni lulu ya bato batambolaki balobi toko bomana toko misala mamabe
soki bokei na likambo ya Costa kasi kobimisa Costa Mutambala ezali kolongo ye pamba te condamnation na ye deja sila ekobima pamba te makambo nyonso ya ye bamolobi ete adetournaki misolo kasi esika balingi mpenza badrebe peuple mpe bomona bakota mpo bazali zage vraiment tolanda mpe basi ya basolda eleka ndenge bandeko balandi ekoningana la République démocratique ekoningana pe parti ya babandi ya bassassin na liki ete IDPS ekoexistaka lisusu te vraiment nga nazondima nzambe pamba te mai oyo bandeko ya IDPS basali lelo moto moko akoki kosepelaka na bango te mpe etalisi ete bokonzi ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo eutaki na nzambe te yango wana omoni esengo na biso ezali ete pamba te mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali mpe na tindika tshakala mpo lokola ayokaka amoni mpe makambo yango abimisika pamba te ye ayaki nde kotalisa na mwana mboka abi na ye tika matoi mangongi yaka solola basango toke na makambo oyo kobikisa Congo soko boy yango la moni bato ya DPS bayebisa soko ye pona koyebisa Félix ke aya kosolola basango akota boy okozwa biso mabe me yo yaka nde bakosola ni atie kaka po atalisa ye ke ndeko langa tika matoi mangongi basi bazengi biso yoka basango to solola po to sauver nation po bato bakokufa mabe kokota nazali koyebisa bilo rien ke bosolo akendaki te po la koluka eloko na banzi botala elongi ya mwana mboka Devo CG bokomonaka elongi wana yaki ankala kaka pamba te balobaki tokokutana na yo po la biti songolo kasi toza baninga te pona misolo pona kozoba poste soki mwana mboka Martin Fayulu Madidi azwi poste elenge congolais kopesa mo Congo te akozwa poste wana alongwe président de la République bavotaki ye massivement alongwa na lolenge oyo nzambe atombolaki mpe alinga kokita tuba akele kosala mosala ya Saul batindi ye na Maleki oliasisa biloko nyonso ya bomi biloko bizangi te na batela gaga na bampate na banzi teke akoluka problème na nzambe alors totala na makambo okabu ya tshela biso elekaki ya somo tshela biso na nango Papa wafu bodo mushibele na swade koto la de swansi fato bodo kabuyati we wampanga kabuyati we wampanga kabuyati we wampanga bati merci kabuyati we wampanga la vérité s'appelle Dieu wampanga parti wampanga parti wampanga parti wampanga parti wampanga wafu wapa kasui ndio bisu ababi teu abra bloka boka teu ebani wapage bogo hey zabi waji bandeko langa bandeko bakolela na émotion balobi Félix oyo nde bokonzela yo pouvoir na yo IDPS la kama mabe bazali kolela IDPS ebomi mutu na yango eza koboma mutu mobimba bandeko langa lezi comprendre
botala lolenge ya parti oyo botala lolenge ya badi progrès botala lolenge ya bamilisi ya IDPS comment bokoboma moto do IDPS na IDPS ezali kobomana bazali soki na 4 IDPS toyebisa bino ke rien ne va na IDPS trouble ezali na kati na bango boboyaka kasi bomoni lolenge balalisi monganya ya moto papa oyo akolela l'émotion alobi IDPS yango yo parti au pouvoir bolakela mamabe IDPS bobomeli biso moto abomie na 9e rue tala basase ya lolenge oyo bongo boyebisanga parti ya boyo existe na Congo te soki toresi kobengana bango IDPS boexistaka te yango wana omoni Jean-Marc Kabundu na Vital Kamerhe babandaki kotalisa bango mpo bayebi kala te bazolongwa bayebisi bango attention na makambo bokosala bokobeta moto alati triko ya nana bokosala mosala na ye boye bakosala bino yango kala te yango lazali koyebisa bakonzi nyonso to bakambi nyonso oyo bakambami na pouvoir oyo kala te bakozongisela bino mone ya pièce na bino mabe oyo bosalaki boluka ta kosala tierce bolamu mais soki bozali kokomisa bakongolais baumbu bozali kopimela bango information bolingi bodéforme makambo nyonso lelo la mboka oyo atikala lobalo ata lokwa ndeko oyo soki mpe totangi kombo na ye te kasi bino boprésente biso bilala bilo ya 6 ans mpo nyonso bobandaki kaka kokosela ye mosala esalami te ye mutu afrenaki mosala esalami te ye mutu afrenaki kasi sika bokopia biso bila bila nini boali nango boboma misala tu boteka bisika nyonso eloko moko ya malonge eza te bobele kolia koyiba kodétourne mbongo l'État eloko nini ya malonga oyo bile bosali na République démocratique du Congo soki boye kosabote bakongomani te tala koboma ndeko na bino lolenge oyo mbwa aswi mbwa ndeko na bino na kati ya parti politique bobomi ye lelo oyo atiki bana atiki mwasi mais bazali ponga azaka na ngai so sir na bango te bazali koyebisa so bakangi bato wana na ndimi te po x atindi y aboma boye nana okanga ye parti ya désordre parti oyo eteki Congo ebalikanize mboka bongo parti ya boye tokotika existence lango je ne pense pas maloba ya ba Jacques Marc ekokokisama bientôt parce que tokobunda mpona kolongola bino na mboka nini baprince epenge balobaki kabu ya tiela biso po tolekana azali kulutu nga na motetela balobi ete batosala bakulutu yali boye te esika nazalaki na bime yaya oyo apirige me aya makambo apirige ali te na tie fasi sekele wana toyango yeyo kola stratégie yeyo yali boye te libeke yeyo abina nga molobela peuple face tokenda wana na bimbo bobenga biso bopoze ya nzala tokolakisa bino ete bolakeste mpe ya na se donc tokei mobimba yali boye te tokei ndango sikoyo imagine sikoyo commandant du peuple ye moko sikoyo attaquer des pointes PSP na simbi défense de voix ce qui te va parler en milieu na équipe yo na mongete moko tate mongete moko tate wana na lobi na bino wana ezali classement ya phase de poule yali boye te bongo sikoyo ntango ye moko commandant akosala classement final ekoyala ndenge nini wana na mboka ndenge beti asi maboko te tolobaki na bino ete bandeko na ngai tokomi na biso kokóma na suka me nayebi te eloko nini ezali koleka na moni kaka bandeko ya bundu ya Congo bango mpe batomboki kabu ya tiana
Toko mina sombele soka bisanga pa mate santé ali malamu te toko analyser makao malembe moi la mère de Brino. Toko analyser malembe yanga mo continent Angleterre. Toko analyser malembe ba mama ya moto mojali moto mozima mita salama alaikum na mama Jawa. Pe ba mizima na biso bazali bona South Africa. Na mboka ya Gi Lompinga. Kabu ya basoda balobi la bisoni. Silombo bakisa mbongo ya basoda silombo kabela ngambongo ya basoda ya pati bakisa mbongo ya basoda bongo to pomela yo Kagame ya basoda silombo bakisa mbongo ya basoda baleli boyoke balobi fachi baksambo poto bomaka Kagame le soki mbongo ezate moya basoda basaelo. Est-ce que Moïma pinga luboya kosaki soda yiwana yembeti fachi bakisela bisombo poto bomaka ezali ya fraîche ba nouveau recrue bangola bako ken babi bakisela biso misolo poto ye bandenge nini ya koboma Kagame kasi soko bakisite ese bakoboma lelo tosuki awa tokosensibiliser tokoconscientiser tokosala bile veille patriotique. Il faut tout le balabo solo pour bosolo ndeko sikola mboka yanga mokonzi. Il faut tout bunde tumba ya vérité. Matondo la bilo banso la patrouille la mort nous vaincra. Nzambe alola za la kati tepsa simba biso. Ipa ibiso ba kongo mani bazali to milenge de pour la révolution. To milenge de pour la koboya makambo ya mabe ezali ko salama. Tala ndenge bayi bakambi ya bikolo misusu bakomi ko ya ko konza Congo. Donc lokola bayi ba melika ba kwesi nde mwana mboka okende. Pona nini petango miso to ko baya ko sala te soko bayi ba melika balingi Congo te. Donc cela veut dire nyonso mwana mboka ko sala ezai bobeli bungu tulu suka baya kozwa Congo kasi ngana otolobi te po Congo yali ya biso tika Nzambe abatela biso to bonde tumba ya solo to longwa la kotalaka makambo bipai na bipai. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi ko décevoir biso te. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi akendaki ka pola ko yebisa makambo oyo pe esengo ezongi na ngambo la bango pamba te bayi ba décideur ya Félix ba o banaki ba tshela EP bango na bayebisa ki zonga na casa départ pa basango ke okuta na basango soki bokutani te mambi masusu soko tango États-Unis ko ya kokota ekozala kolongola Félix te kasi Félix tala ndenge ka oningo teka mboka tala ndenge ka yo mo motono elinge kwa ya penza bato tcheleki bango beliki bango bazongi soka la casa départ siko koboya lisuko sola basango okoboya kokolo sola la ba na bana okoboya kokolo sola ba be okoboya ko sola ba se tande ko sola na ba okasa teki mbokati po bango suyo na bango zaka yo démissionner suyo na bango ezali bango bakota bazwa mboka sika okoki atako kitate boko tambola ka mataka na mpunda okaka bilenge mpundo yaki ya bino te bakona ngo bango na ba ekoboto na ande la succès. Merci la Kabouya Long puissant échange par l'équipe Kiga. Merci na Pape J directeur à recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi parabe biso babiso beaucoup la kaika la tika nzamba batela biso. Totele me biso so pour ko bundela mboka la biso la patrouille la mort nous vaincrons Luc Makana qui est prisonnier de Jésus. Mon mère de Brno en Autriche. Nzamba pambola bino nyos.
tobunde tumba ya bosolo kabuya otela biso matanga ndenge elekaki bye.